affaire comédienne na biso na kombo ya Baby Ladonja. Na bandi la plupart à Batu, toyebi comédienne Baby. Hein? Est-ce que bafani ya Baby bozali? Babenga bino banani? Hein? Bafana Baby. Babenga bino banani? Ezaki na kombo moko babando pesa bango. Soki ba love, soki ba nini wana babando benga bino. Est-ce que bozali? Soki bozali, s'il vous plaît, bosala ka makelele na commentaire. Pour nga na lingaka toujours et encore, bosala ba makelele na ba commentaire et ça la kanga bien. Na lingato travailler bongo. La famille. Lelo na na dossier ya Baby po bato ebele bakomelinga, ezana bato bataye tayenga balobi mama Étoiline biso tozana likambo ya koloba concernant Baby. Comme yo oyaka kopanza sango, comme yo oyaka kolobela biso, s'il te plaît ya kolobela biso. Na ye. Bande ko ebele baye kotuna nga pourquoi carrière ya Baby ezokitaka. Pourquoi Baby carrière na ye ezalaka lisusu te. Soki tokoya kozonga bien na ba année ya ba 2023 kokita, tokoma ba 2019, ba 2020, 21, 22, Baby azalaki na succès ya makasi, succès moko ya makasi na kolobango. Et surtout, na ba série pe ya ba Mama Olive, na ba série wana, kutu Baby azalaki mwana muke, na ba temps wana, ti Mama Olive, na ba comédienne nyonso yaki kolinga Baby. Cela veut dire que succès na ye e bandaki déjà na ba série wana. Mais na ba série penza ba 2019, 2020, 2023, Baby akomaki na succès ya makasi et du coup, succès na ye ekomaki kokwe à partir à 2024. Nde succès ya Baby ekomaki kokwe ya. Tina kilelo oyo, c'est vrai, azomeka par tous les moyens, azonga na actualité, mais malheureusement, soki carrière ici est boy, succès ici est boy, moyen ko sala pe autrement, ezalaka te. Lelo oyo na lingi na pesa point de vue nanga. Na yebi ke ezala batu mosusu bakoya ko finga ba o baza mayele te, mais ba o baza mayele ba ko comprendre makambo nini nazolobaka. Eza bongo. Déjà dès le départ, Zamba pesa ka mutu nyonso tu na se ya mokili oyo chance. Ezala ba o lelo bazaya komata, ezala ba o lelo bakita. Zamba pesa ka na vie nyonso ya mutu nyonso pesa ka ye chance ya komata. Mais tango nzamba zo pesa yo chance, il faut ozala ka mayele na ndenge zo matin. Pour ce que za mayele te, yango bomona ka batu mosusu ba kweya kaka mbala moko na koyokana na mokila yokana ka lisusu te. Pourquoi? Parce que ayeba kite ndenge nini akoki ko gérer succès na ye. Pourquoi? Parce que ayeba ki ndenge nini ako se contrôlaka. Pourquoi? Parce que ayeba ki ndenge nini akoti ko sala makambo na ye. Batu mosusu ezalaka bongo na kolobango. Na dossier pe na ka ya Baby. Baby azalaki na succès ya makasi, mais ayeba ki ndenge nini ya ko gérer succès na ye. Et surtout, akomaki na mwa bilobela. Yango pe yaki ko kitisa carrière na ye. Bilobela ekomaki na Baby. Bilobela ekomaki na Baby. Akomaki penza mosika, akomaki kokende mosika. Na opesa lelo ba exemple ba Bellevie, Bellevie kandi. Lelo aye ko comprendre nzamba aye ko matisa ye. Atiki mwa bilobela. Bomonaka Bellevie ye wana kenda ko sala ba émission na ba plateau ya batu. Bomonaka Bellevie azwaka ba vidéo ya ko répondre batu ayaka te. Pourquoi? Parce que eko kitisa ye. Vaut mieux à garder silence na ye amata ke azala na bilobela akitaka. Kokoya ya Baby Ladonja ebanda mukolo kaka bango babande ko sala ba story love story ya ye na Grâce Luzolo. Na ba série wana d'ailleurs soki totali bien carrière ya Baby yaki komata lisusu. Moi je me rappelle na ba mama moko ba mama Germaine, ba mama moko ya États-Unis balela Baby makasi. Bango babando mona babiloko babando Baby abando sala na Grâce Luzolo. Ba mama wana babando mona ngo en tout cas biloko moko ya solo. Babando mona Grâce Luzolo na Baby Ladonja mwasi na mobile. Moi je me rappelle kutu na ba série wana ba 2023 ba mama wana bazo benga balobi mama Étoiline. Biso mariage kaka soki basali ka mariage biso moko to sponsoriser mariage na bango. Mais après batan wana
Baby ayaki kosala sortie médiatique hein. Ayaki kosabola bato hein. Ayaki kofinga me ayebaka te ke soki bato batie yo na miniature surtout biso bato ba YouTube. Biso bato toza na ba page ya ba Facebook bayebaka te ke na soki totie yo na miniature. C'est une façon ya koya kotombola yo, kotombola kistar na yo. Mais ba baby o ba comprena te. Baby o ayaki kofinga se kofinga ka bato. Likolo nango akomaki kofinga batu o bazotombola kombo na ye azoya kofinga kana ba commentaire. Yango bomona baby bato ebele babaya ye. Bato bakosalela ye ba émission bayaki kobaye baby. Balingaki lisusu kotia kombo ya baby te, kotia baby na miniature te ne bisika pe carrière na ye ekomaki kokweya. Eza bongo. Et surtout, le pire encore oyo baby ayaki kosala ezalaki ke baby asalaki sortie médiatique après ba makambo wana parce que biso nyonso toyebi histoire o balobaki o baby abeli liboma nzoka ezalaki nango Saint-Esprit ayaki kokamba ye hein bango bato église ya Kimbangu hein bana papa Simo Kimbangu donc ezalaki Saint-Esprit ekambaki ye mais comme bato mosusu ba comprenaka te ndenge Saint-Esprit na église na bango esalaka bato ebele bayaki ke baby abeli liboma. Siko tango ayaki kosala sortie médiatique, normalement na dossier wana eza dossier oyo il fallait pas aya kosala sortie médiatique. Mais tango ayaki kosala sortie médiatique na suka ye baby aya ko mentionner kaka comédienne moko ke d'ailleurs Nzambe alakisi nga que na ba comédienne nyonso muto alingaka nga eza muto intel. Nde bisika pe carrière na ye yaki kobewa yango bomona ka baby na ba film ba bengisaka ye te. Amekaki na ba série wana kosala ba film na ye moko botala penza ba film moko eza na mutu eza na nzoto te eza na makolo te eza na loketo te eza kaka tika kana koma film. Grâce Luzolo amekaki kotia ye na film na ye pour que azongisa atombola ye mais rien. Eza kutu na babiso o to salela ba grâce Luzolo ba émission to lobi grâce oza mutu mabe yo mutu kende ko iba baby la donja makolo. Baby la donja batikala ko iba ye makolo te. Ye moko. Bilobela. Ye moko. Koyaka kofinga batu o bazo tombola yo. Raison pour laquelle moi j'apprécie beaucoup Cardozo hein. Cardozo o boyebi Cardozo aza mutu moko alingaka toujours azala na actualité. Normalement star il faut otiango na mutu il faut ozala kan actualité. Star okoti ko vanda te ke non o vandi 2 mois mobimba balobela kayote. Ce n'est pas normal. Yango bomonaka ebele ata soki totie bango na ba miniature ata soki bazo finga bango bayaka kosala droit de réponse te. Pourquoi? Parce que ayebi ke ndenge bazo finga wana déjà ki bo star nanga ezo tombwama. Wana déjà nakomi kozwa ba cop mosusu. Ezalaka bongo. Bomona ba chacha d'or na opesa ka exemple. Ba chacha d'or soki mokili TikTok eye kofinga chacha d'or. Bomona ba série wana na ba contrat chacha d'or azwaka. Pourquoi? Parce que batu nyonso balingi bayeba ki e chacha d'or. Aza nani? Maria Ntumba aza nani? Batu nyonso totala taba Karine Mokonzi. Omona na ba série wana bazwaka ba contrat ya malonga. Pourquoi? Parce que batu bazo ya kolobela bango. Mais baby, soki ka kolingi oya kolobela ye, baby faut aya na ba commentaire ba biso o nyonso baby afinga biso na ba commentaire. Alingaki aya kozonga na actualité, akende kozwa ndeko na biso comédien na kombo ya Fabien na bandi boyebi hein. Alingi abando sala na ye love story na ye, mais tika la kosimba na ngote. Pourquoi? Parce que carrière na ye déjà esi ekwe na mai. Baby, conseil na repesa yo. Eza que oza jeune oza mwana muke. Hein? Kozala kaso koza star faut ozala mutu premièrement ya esprit, faut ozala ka mutu ya komela ka moto. Il faut ozala mutu oyeba keno nga awa ndenge na zabo il faut nazala na actualité. Omoni ka ndenge Belleville akanga ka actualité. Ane mobimba penza kangi. Batu ebele na YouTube baliaka na kombo ya Belleville. Akanga ka penza actualité omona événement kingande uti ko salema mais akoya ko bimisaka likambo moko boye pona koyaka ka ko limwisa actualité ya mutu kingandi ya ye etikala. Star abongaka bongo soki batu bazotia na miniature d'ailleurs sepela na miniature o batu bazotia yo tango bazotia na ba miniature eza pona koya kotombola yo. Il faut oyeba kango na ba oya sika o bozo kota théâtre soki batie bino na miniature eza kutu bien pona bino bazoya kosunga bino boke na kofinga ka batu et puis baby hein ya ye kutu ezala ka mabe hein
ye ayeyaka na vrai compte na ye mpo na koya kofi ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko pe à faire comédienne na biso na kombo ya Baby la Donja na bandi la plupart à batu toyebi comédienne Baby est-ce que bafani ya Baby bozali babenga bino banani bafana Baby babenga bino banani ezaki na kombo moko babando pesa bango soki ba love soki ba nini wana babando benga bino est-ce que bozali soki bozali s'il vous plaît bosala ka makelele na commentaire po nga na lingaka toujours et encore bosala ba makelele na ba commentaire esala kanga bien na linga to travailler bongo la famille lelo na na dossier ya Baby po bato ebele bakomeli nga eza na bato bataye nga balobi mama Étoiline biso toza na likambo ya koloba concernant Baby comme yo oyaka kopanza sango comme yo oyaka kolobela biso s'il te plaît ya kolobela biso na ye bandeko ebele baye kotuna nga pourquoi carrière ya Baby ezokitaka pourquoi Baby carrière na ye ezalaka lisusu te soki tokoya kozonga bien na ba année ya ba 2023 kokita tokoma ba 2019 ba 2020 21 22 Baby azalaki na succès ya makasi succès moko ya makasi na kolobango et surtout na ba série pe ya ba mama Olive na ba série wana kutu Baby azalaki mwana muke na ba temps wana ti mama Olive na ba comédienne nyonso yaki kolinga Baby cela veut dire que succès na ye ebandaki déjà na ba série wana mais na ba série penza ba 2019 2020 23 Baby akomaki na succès ya makasi et du coup succès na ye ekomaki kokweya à partir à 2024 nde succès ya Baby ekomaki kokweya tina kilelo oyo c'est vrai azomeka par tous les moyens azonga na actualité mais malheureusement soki carrière ici eboyi succès ici eboyi moyen kosala pe autrement ezalaka te lelo oyo nalingi napesa point de vue na nga nayebi ke eza na bato mosusu bakoya kofinga ba o baza mayele te mais ba o baza mayele bakocomprendre makambo nini nazolobaka eza bongo déjà dès le départ nzambe apesaka mutu nyonso tu na se ya mokili oyo chance ezala ba o lelo baza ya komata ezala ba o lelo bakita nzambe apesaka na vie nyonso ya mutu nyonso apesaka ye chance ya komata mais ntango nzambe azopesa yo chance il faut ozalaka mayele na ndenge ozomata po soki oza mayele te yango bomonaka bato mosusu bakweyaka ka mbala moko na koyokana na mokili ayokanaka lisusu te pourquoi parce que ayebaki te ndenge nini akoki kogere succès na ye pourquoi parce que ayebaki ndenge nini akose kontrolaka
Pourquoi? Parce que ayebaki nte ndenge nini akoki kosala makambo na ye bato mosusu ezalaka bongo na kolobango. Na dossier pe na ka ya Baby azalaki na succès ya makasi mais ayebaki te ndenge nini ya ko gérer succès na ye. Et surtout akomaki na mwa bilobela yango pe eyaki kokitisa carrière na ye. Bilobela ekomaki na Baby. Bilobela ekomaki na Baby. Akomaki penza mosika, akomaki kokende mosika. Na opesa lelo ba exemple ba Belle-Vie, hein. Belle-Vie kandi lelo aye ko comprendre nzamba aye ko matisa ye. Atiki mwa bilobela. Bomonaka Belle-Vie ye wana kenda ko sala ba émission na ba plateau ya batu. Bomonaka Belle-Vie azwaka ba vidéo ya ko répondre batu ayaka te. Pourquoi? Parce que eko kitisa ye. Vaut mieux à garder silence na ye amata ke azala na bilobela akitaka. Kokoya ya Baby la donja e banda mukolo kaka bango babande ko sala ba story love story ya ye na Grâce Luzolo. Na ba série wana d'ailleurs soki totali bien carrière ya Baby ya ki komata lisusu. Moi je me rappelle nazalaka na ba mama moko ba mama Germaine ba mama moko ya États-Unis balela Baby makasi bango babando mona babiloko babando Baby abando sala na Grâce Luzolo. Ba mama wana babando mona ngo en tout cas biloko moko ya solo babando mona Grâce Luzolo na Baby la donja mwasi na mobile. Moi je me rappelle kutu na ba série wana ba 2023 ba mama wana bazo benga balobi mama Étoiline biso mariage kaka soki basali ka mariage biso moko to sponsoriser mariage na bango. Mais après batan wana Baby ayaki ko sala sortie médiatique ayaki ko sabola bato ayaki ko finga mais ayebaka teke soki batu batie yo na miniature surtout biso bato ba YouTube biso batu tozana ba page ba Facebook bayebaka teke non soki to tie yo na miniature c'est une façon ya koya kotombola yo kotombola ki star na yo. Mais ba Baby o ba comprena te. Baby o yaki ko finga se ko finga ka batu likolo nango akomaki ko finga batu o bazo tombola kombo na ye azo ya ko finga kana ba commentaire yango bomona Baby bato ebele babaya ye bato bakosalela ye ba émission bayaki ko baye Baby balingaki lisusu kotia kombo ya Baby te kotia Baby na miniature te ne bisika pe carrière na ye ekomaki kokweya eza bongo. Et surtout le pire encore oyo Baby ayaki ko sala ezalaki ke Baby asalaki sortie médiatique après ba makambo wana parce que biso nyonso toyebi histoire o balobaki o Baby abeli liboma nzoka ezalaki nango Saint-Esprit ayaki ko kambaye bango bato église ya Kimbangu bana papa Simo Kimbangu. Donc ezalaki Saint-Esprit ekambaki ye mais comme bato mosusu ba comprenaka te ndenge Saint-Esprit na église na bango esalaka bato ebele bayaki ke Baby abeli liboma. Siko tango yaki ko sala sortie médiatique normalement na dossier wana eza dossier oyo il fallait pas aya ko sala sortie médiatique. Mais tango yaki ko sala sortie médiatique na suka ye Baby aya ko mentionner kaka comédienne moko ke d'ailleurs Nzambe ala kisinga que na ba comédienne nyonso muto alingaka nga eza muto intel nde bisika pe carrière na ye yaki ko bewa yango bomona ka Baby na ba film ba bengisaka ye te. Abe amekaki na ba série wana ko sala ba film na ye moko bo tala penza ba film moko eza na mutu eza na nzoto te eza na makolo te eza na loketo te eza kaka tika kana koma film. Grâce Luzolo mekaki kotia ye na film na ye pour que azongisa atombola ye mais rien eza kutu na babiso o to salela ba Grâce Luzolo ba émission to lobi grâce aux amutu mabe yo mutu kende ko iba Baby la donja makolo. Baby la donja batikala ko iba ye makolo te ye moko bilobela ye moko koyaka ko finga batu o bazo tombola yo. Raison pour laquelle moi j'apprécie beaucoup Cardozo Cardozo oboyebi Cardozo aza mutu moko alingaka toujours azala na actualité. Normalement star il faut otiango na mutu il faut ozala kana actualité. Star okoti ko vanda te ke non o vandi 2 mois mobimba balobela kayote ce n'est pas normal. Yango bomonaka ebele ata soki totie bango na ba miniature ata soki bazo finga bango bayaka ko sala droit de réponse te. Pourquoi? Parce que ayebi ke ndenge bazo finga wana déjà ki bo star nanga ezo tombwama wana déjà nakomi kozwa ba cop mosusu ezalaka bongo
bomona bachacha d'or na opesaka exemple bachacha d'or soki mokili TikTok eye kofinga chacha d'or bomona basérie wana na bacontrat chacha d'or azwaka. Pourquoi? Parce que batu nyonso balingi bayeba qui est chacha d'or aza nani Maria Ntumba aza nani batu nyonso totala ta bakarine mokonzi omona na basérie wana bazwaka bacontrat ya malonga. Pourquoi? Parce que batu bazoya kolobela bango. Mais baby soki kaka olingi oya kolobela ye baby fo aya na bacommentaire babiso o nyonso baby afinga biso na bacommentaire alingaki aya kozonga na actualité akende kozwa ndeko na biso comédien na kombo ya Fabien na bandi boyebi hein alingi abando sala na ye love story na ye mais etikala kosimba nango te. Pourquoi? Parce que carrière na ye déjà esi ekwe na mai. Baby conseil na kopesa yo eza que oza jeune oza mwana muke kozalaka soki oza star fo ozala mutu premièrement ya esprit fo ozalaka mutu ya komelaka moto il faut ozala mutu oyeba keno nga awa ndenge naza boye fo nazala na actualité omoni ka ndenge Bellevie akangaka actualité ane mobimba penza akangi bato ebele na YouTube baliaka na kombo ya Bellevie akangaka penza actualité omona événement kingande uti kosalema mais akoya kobimisaka likambo moko boye pona koya kaka kolimwisa actualité ya mutu kingandi ya ye etikala star abongaka bongo soki bato bazotia na miniature d'ailleurs sepela na miniature bato bazotia yo tango bazotia na ba miniature eza pona koya kotombola yo il faut oyeba kango na ba oya sika o bozo kota théâtre soki batie bino na miniature eza kutu bien pona bino bazoya kosunga bino bokenda kofinga ka batu et puis baby ya ye kutu ezalaka mabe ye ayeka na vrai compte na ye pona koya kofinga